combat tu vas combattre net falité. Voilà. Et ça saison. Saison nous sommes on qui a net équipe Moïse ça régner. Pas comme peut rater. Mais azo qui temps il règne. Donc mutura mutana époque na une saison. Fallait anan. Voilà. Anan musika. Prophète de la nation, est-ce que l'Isola Banyoko beta qui a neza ya solo pena ou bien est-ce que ya base? Nana batu. Nana batu ebele. Oyo bazali pe simananga. Voilà. Ba ebele. Bo surnommant bango ke banyoka. Nyoka eza venette. Nzo ya za pena biloko la so asui. OK. Et au créer le ba poma ko bomoso ba en groupe. Voilà. Bon nyoka suka ko betelo vene okufiti. Na minute fallait atiki batu musika. Mais ce que héritier pe azobunda azoya pour na classement yi azoya deuxième mais ce que azobunda il faut akende kaka problème tozana ngo ezali que ba musicien il faut ba travailler ba travailler makasi ba longa na monotonie ba longa la ba rankine ezangatina ba tika mafinga na ba menace. Même pas ta loba non ba passer muzo ba mona baba super maman l'église yo kotala mutute yo sala nzambe nayo mais we rande nazo lobana we rasusine ezaka ke lokwa nazo kota makambo wana chama ilikola TV receveur miracle melama et tout ça obi ke ba jeune fille presque la majorité nyonso bazala ko lula yo na télévision pasteur wa bimi azaboga pasteur wa bimi na komona ndeni pasteur wa ta lobiala lisanga libanda 10 jours na komi bwaka okutana ba tentation na via akutana na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga ba pesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Mais la pas fait. Ils ont pour kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bien vous éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade alingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combi tout na. Nazana mbé hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te faire aima kitoko ana voix pende so abeti ba serre de pour kande ya loba na kutu ya jete mais likamo tozo loba o eza likamo koyemba te awa tozo lomba stratégie bureau humilité voilà babiloko ebele nango sata musu 2 ans faire etam so abenga papa na ete voilà ba 4 ans sikomoni fali aza mutu moko ya social na ba prison ngo pe batu bakota ya yona muku na c'est comme si bokota ki ngo na réputation de ya mabe pasteur muta kota réputation mabe za muku na liezaki akota na comme moi si ngai na kota politique mais ba kota na ndinga business wera mwana nga akobunda na ngati po aibiki wana tata aza mutamolimo bon comme ya grand leader ndenga lobaki wana déjà po wera aza parmi ba leader o bayoka na monde nyoka pesa ka venir pa ya batu OK omoni Yesu tango Moïse a en Égypte abi ele ono za na luboko abi nzeta bi beta na senyo ke bimi voilà tango ko en Égypte ameli banyoka nyoso wana ameli banyoka nyoso Égypte pasteur ebele bazui ba puberté na héros et comme dangereux yango moni ba komo sa ba selfie ya mitakala parce que héros wana eba biloko wana bon biso to pesa de ba puberté kala siko to comme na maîtrise
Papson Mapungi, au monde quel bien. Ailleurs, yo ya. Fali avant. On va te relâcher un mot donc marambo est que bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc _ Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Nabi ke émission ti ndenge zo banda batebele bo mitu na ken pia na koyamba nani. Lelo nazo yambela bino pasteur oyo asilisi actualité ya Miange Midemo o ezalaki nango koyokana pasteur o lelo kombo na ye ezo beta manapoto na ndenga ba blague te. O sentir pena ke pasteur bazu kombo na ki pasteur balongoli ekomi pasteur Warion. Pasteur Denis Lessi, l'homme de mbio, l'homme des actions. Pasteur Oboyebi, asala trop, zo continue ko sala ti lelo. Mosal nanzambe pasteur Denis Lessi. Bonjour. Ken. Yote. Ya okanelinga onde. Yamba yo, oyebi ke ezo sexanga fort. Na tala sko pasteur Denis Lessi na mona na internet, makambo zo sala. Nde ye yo na fandi na vraiment. Papa na yo. Oza papa na ngai. Mais ozalaki conforme biso toyebana oza na même esprit ozalaki nango kala te lelo komi papa pena mususu na changer ba komi matata ibilo siko bo influence ngai voilà mite kufi alors pasteur Denis Lessi esalaki pena moment mulai pasteur Denis Lessi na Kinshasa azomona na te toki pasteur Denis Lessi azote na ba Cameroun na ba Abidjan otambolaki mo ba payer belé parce que na Kinshasa makambo ngo ezalaki marché penate yebisa biso nanu to mwenda ti moto ana o yakala o ezali na Kinshasa obando récupérer ngo malembe ça dit que ba préve les gars trop ba prison ba problème ba nini donc et ça là que il faut na ça la repli natala soki eloko yango eza sikoyo na ke libanda na moni eloko yango ezali sikoyo na mituni na mais qu'est-ce qui ne va pas po eloko yango ezofonctionne ti koto mais na kini ndenge nde ezofonctionne te donc na comprendre ke babetanga trop déjà bato bangaka na sila alors il fallait na se ressourcer et puis natala natika ta bato na nsima à part pasteur na yo prophète Emmanuel Dodi na côté na biso namona moto asika te oh mais natiki mboka 6 ans na yeko tout na moni mboka etikali na côté à part église na côté à réveil te na à part Konde voilà na moni prophète nani oyo wana prophète Emmanuel Dodi ba oyo bazaki na ba circuit na biso na moni so mutu te batikeli nga mboka ebele pe basili vraiment makasi to mona mutu te c'est toute génération na bino pena ni mutu te yango na récupérer mabele nanga nde na zwi yango mobima na bandeli yango na mopanzi ti na okotela bango siko prophète de la nation batumsu babulaki neti bokotaka ndako nganga moko yango borenyaka moma moko kosila yango pe boye kolimwa kaka nzela moko mais kako expliquer ce phénomène yango Bourgognan nzela moko bozotonisa ba stade ba esplanade ba palais du peuple kosila ngo pe tomona ki bolimwe ka nzela moko ezalaki ka
na volonté ya Nzambe ou bien boza na place moko boye oyo bokotaka bozwaka mwa biloko po bosala ba succès bosalaka te ngana na sangisa na batute yo ebinga ngana za mutu individuel na beta sens unique donc ande yo sala sens unique nde to beta sens unique donc makambo ya batunga sala lisanga te na za léopard te ngana beta nga moko donc ezaka nga ba prévele kaki bato bangaka basisa po bato tout ba créer nga ba premier ba pasteur bato ba même na GLM bakanganga ba pasteur même balo ya ba pasteur donc ya ba pasteur ga bato bazo attaquer nga ozoma donc ce qui a fait que nazali na besoin na se replier na Luganzambe na on a testé onction ça ngabité et onction ils fonctionné pour na Congo souté il faut na luka dimension mususu de là na yoki Nzambe abandi lobelanga ba makambo yo mususu ndenge fangé na salate mususu faut na attaquer ABCD après un plan 2 lokwa après un plan 2 bango lokwa balala iga batika la yoan ngasiko na bimeli siko na plan B nde plan B yango nazo kenda po ba olio na bana l'église ngala bandi libanda tina comme pas ba wario voilà on comprend des go ah c'est mabe pas ba wario mais yako na meilleur fanatique fali anduka mo mbali wala bonzambe peut-être mo na po bana wana bana yo donc so ba biba sala mouvement ba salelio voilà et puis bana na so ba soutenir au moins te ba bi que il faut na kende pour na kende na sala prière na concert wala après to sali campagne mutusu ba louer salle pour ngana bango to sa ba prière donc bana te mais oyebi kotala déjà ndenge ba wario bazo soutenir yo et comme moi danger pour na ba artiste mususu to mona ki album héritier ye nango kuna mupepe batu ba lobela Denis le soutien maman na mbuye mapoto lelo elobela banzembo ba bien héritier beti kombono e community ko dominer ko le kana banzembo batu Nzambe atala bango na héritier Nzambe atala pour azobunda makasi mwana bana azobunda parce que na minute fallait atiki batu musika mais ce que héritier pe azobunda azoya pour na classement yi azoya deuxième mais ce que azobunda il faut akende kaka problème tozana ngo ezali que ba musicien il faut ba travailler ba travailler makasi ba longwa na monotonie ba longwa ba rankine ezangatina ba tika mafinga na ba menace ba koma batu oyo bazo sa travail et dans ce travail nzambe nda ofota bango et c'est le temps que on n'a jamais fallu na TV abando finga mutu fallait que comment loba mikolo na okama azaro loba te de pas longwa chez Kofi azar artiste soit l'accès exemple que non to longwa pas ba viete ko ke ko finga ye pena l'accès exemple exemple on est bien yo petit au studio alandi exemple ou aouté pas ya ndikonanga musakata Fabrigas bina file mwana na moto na moto ya masekite mwana wana et puis continuer landa lokola fali voilà ya kotosa voilà ya kofinga te zala humble c'est quoi pasteur oyebi makamba bina file ndeni c'est comme si mikolo bible pena ola na ngwe soute na chambre la Bible na la recherche ola na ngote la Bible pasteur la mupende ya pasteur mikolo se ko zola la trop na ba misame te la Yesu ala la mupende miso na nga pezo yenga na oluke sika nini maya moto ezo lekala maya ezo leka wapi parce que ozo baba actualité nyonso tout nayebi que même nayebi ba duzu baza ba recherche makasi donc file mikolo ba koti guerre na Fabrigas donyo so anozo ebandenge eleka naebi ba koti guerre naebi tata na mwana me Fabrigas fa boma moto wana mwana na ba boma mwana na parce que bina fila lobby apesa ke respect ya zotinda batu ba finge lisusu aza contre sixo ye lelo azosala yo tange mosala na Nzambe conseil nini opesa papa na mwana ndenge ba komi na bagere Fabrigas ande kona nga venda ya makila voilà nga antage yaya na ya mado et ça est succès il faut azongela babilo na yohana ya mado Asta oza makasi na makambo obelo voilà e buja mabe buja la otalele na musika na musaka toyo akeko ningisa bampunga bazaka Asta ike na clip yana zo mwa mwasi moko tala munene asima bataille africaine
Ouais, bataille africaine. Ah, bon, taille, ouais. C'est taille africaine. Est-ce que ça bien payé? Na ba clip ba musicien, ba zoka ba so ba na ba fait séminaire, bon ba tchaka na ba. Mais ça taille ya ba na ba tout nyonso na Congo ba ko linga ngote. Et ça la rappelle bien, hein? Et ça va bien. Et décorer rappelle ba clip bien. Oui. Bah sina biso faut battre valeur. Mais ba lukila on a makasi tete ya okufa. Donc lukila ngo ya naturel. Oya o mema ngo ba kisi oya okufa. Na ka ko boya ngo lo bate, ba tchaka ba sa bongo te po ba séduire batu. Yo encourager na fast. Ngana no boye lo congolais nyonso alingi on a ba africain. Ba lingi bongo. Bazo tia ba odia na pandi likolo bango. Ba nécessaire. Voilà. Ba toi ba nécessaire pour ba ça décoration. Ba yango conseil nazo pesa na ba musicien chrétien. Il faut ba pona pe ba clip. Nana ozaraka ta clip. Donc zo mona muto on dirait outi sana. O mona muto benza zo yemba lemba. Clip yango mo ya biso ba chrétien mo ezo teka mate. Voilà. Ba doit otala ngoto moni ba toala ba mayele. Ba tiaka biloko mo boza ko attirer batu. Donc clip il faut ezala bongo. Asangisi muto otala. Ata ato yemino eloko a danger mais bas yo tie na clip wana. Ato yo tie décor. Baza très nécessaire parce que biso ba chrétien mo na se libanga kuna côté ya kinga côté nani côté ya bo bakintuka kuna dikola mabanga moko va na libanga moko ba vandi so 4 na mabanga différent. Siko yo senga ba imiter ndenge ba fali ba chaka ba décor mais bazwa ba décor ba serre pende ba solo. Serre solo kitoko alati bien suki penda et vandi pende kweti na mapeka. Ozomona. Donc oyo asali mwa milelo, oyo asali mwa milelo, oyo asali milelo ye kuna zo yemba. Mais prophète Moussa Nzambe to mona appelé ba serre en Christ. Bagenda sukola pe na ba piscine, na ba bikini tout ça. Mais na ba clip ipé, net mona ba artiste profane. Na ba clip ipé, ezalaka ndenge ba sukola na ba piscine wana, ba utilisaka même na ba clip na bango. So ba artiste chrétien. Wana simbate. Mais ça la paie bien, ce que ça. Bago meka pe na piscine, so la zakata be, bago meka. Pour ba serve ba ke na piscine. Mais ça la paie bien. Ma puta na piscine te. Bala takate. Mais wana ce que o ba sala ke na clip na so, ba fi ya bongo ba ko kota te zaka hypocrisie ou bien ça rani. Bana posa nango mais bazo boya critique mais muda omeka a teka fort ah ça la succès fou ça la succès puis ba tala ba somba mais moi ça nzambe ko tala pe génération na bino ba âge o pena bo nzamba tombola ki bino bozala ki un peu trop jeune hein na habité yo mako beta lisolo bi obando sala nzambe na âge 14 ans oui to dekona pe gawana. Parce que Erwana wa puberté. Nzamba zuyo. Alors Erwana pe osiko komo kola succès komo ya ba 15 ans 16 ans o komi pe ko mona ba se ba komo provoquer. Suka wana pa ozara na choite il faut bandaka ko tricher na nwana kaka. Ebele ba koya to koya tito telemaka nzamba sungi biso mais to senga ba pardon. Bon ozimu na mokende ngana okola ndeni po pibete oleki yango te po so oleki yango na age wana te ero koma yango ni ba pasteur ebele bazwi ba pibete na ero ekomi dangereux yango moni ba komosa ba selfie ya mitakala parce que ero wana eba ebiloko wana te bo biso to pesa de ba pibete kala siko to komi na maîtrise pasteur to landaki video ya pasteur moko sekilaki awa azo sala aluka sala rapport na mwana mwasi neti kacheka zo neti loko sutukeli e ko ça peut parmi ba exemple ozolo ba kimukolo na bien ero wana tani na mbongo te voilà ba ozo mbongo na ajo ero wana to babala ibasi oyo ya pasi na bisengo otala eloko te ozotata ite ozotala babonzambe te ozotala eloko otaka sero azondima ona pasi na bisengo yo pe idée te 15 jours pe okozwa lelo bakomi na ba jipa mystique lelo bakomi na ba lara danser alors ba ujana pe babimi batu na église bano pe église bakomi na nkomi kola oyelo pe na église on dirait ba ko bomoka Daddy. C'est tout comme daddy. Daddy. Si on a passé sur un daddy kao. Kao maman to gena no lia liboke. Ko gena liboke la abungi. Amo ça va se fi. Do mo na ezali. Ba mo ça va viol. Pour voir commis précipitation. Akana quitté. Ake mwana mboyi na rozoyer azuye pe ole avanda te ageselele ba selfie vidéo chérie on fait la vidéo ti ba sambwisi donc eza
biloko moko ezangelaki bango na air wana nde siko babandi yango moko babengana basi na bandako o mwasi na kindoki abengani ye o mwasi aza moyibi abengani ye po ye siko akomoluka bajene wana mais mosala nzambe toyokaka mingi bapaster ebele mpe bazwa bana basi na bamoral ke nzambe azolakisa ngai il faut kaka ngai nde nakushena mpo nalongolo bamilimo ezalaka est-ce komela yo pe te nga na mobali nga so na mobali nga so nalingi eloko na kosala yango mais ke okosala nzela ya nzambe ya bie te mpo nga ntango na meme na église nga na te ya bato ke yo ndenge oza wana koya te bandoto serili namonaki yo kote ya fleuve yo olati pembe nga nalati wana bamanque de courage l'église parce nyonso atia mwasi litoyi mama nasepeli na yo zwa courage eyamaka motu eza molimo te eza courage mama nasepeli na yo so mpe aboyi na ye ake oyo nakomodiri ekosimba te basere nde babangaka malédiction sans cause et sans effet eza te mpo aza paster il faut kalongolisa bilamba kosa baprocédure wana eza manque de courage oyo ezangi bapaster diebise mpama nasepeli na yo oyo tozosala eza boyi me ya mabe me nayoki posa kaka soki aboyi na ye otiki ye soki aboyi te bon bokesa eko boli okosa ke nani boye namoni yo il faut longola boye tosa non ça c'est pas bon donc wana ezali koutilize wana ekomi viol parce que okomo forcer mutu mpo yo oza mokonzi wana esprit pastoral ça c'est pas bon. Mais mon sel n'a jamais côté à la paix. Parce que l'histoire est rappelée la Rabie sera le passé. Il y a Magambo Tomonaka, na moi série moko boy. Côté à la bas série aux autres sabato, ma ilikola TV, chama ilikola TV, receveur miracle, melama et tout ça. Obi que ba jeune fille, presque la majorité nyonso bazala ko lula yo na télévision. Pasteur wa bimi azaboga. Pasteur wa bimi na komona endeni. Pasteur wa ta lobiala lisanga libanda 10 jours na komi bwaka. Okutana ba tentation na via. Ouais. Akutana. Yo monteta on embalaka na paire de 3 kills. Era ise bate. Ba il plein makasi ya kills na komati na 7 kills. Voilà. On a balika na présenter moi si bazali nano pour ba bi wana ba mo espoir ezali voilà papa jour ya mariage ba moni benda na obala moko ayelinga penda to telemina passer Albert ka 15 muta beni libala abi pour faire des listes OK penda ya solo ngabi mais c'est moi ça telemi boy voilà inga temia ya zolo ba ibe azoyoka OK ngabi ozala yiwapi yo pe ozala yiwapi bana kala na célibataire voilà oye bisa inga te pwani bon nana kana na longo église ba iso 30 familles na bango oye bi atikelinga papier moko abi ke nozo ba kiti na maison tel ba chaise bilo tout ça valeur ba $15,000 pour ay moi c'est mutu mo mbongo $15,000 ngabi me mama na bundi ki célibataire na monioté les locations libala voilà natika na otika ndelinga mna sina engagé donc voilà un peu tout souffre à la tentation. Mais aux alaki pe na Babylone so aux alaki mais la po basi pe ba leki belé aux uyawa la cité yo go me vanga na mouvement quel homme vanga na mouvement la zaité ngai lo le ya gomela Ken tika biloko wala tabi na kini tambola gelo te ngana musanga tate to boda madiana miniki na mintenge to radia miniki na mintenge mwasi moya boya yote to za meto za koya koya de on est zo bala te to za ina ba tentation ebele ça c'est vrai Mosa na Nzambe tozomona pe ba église l'église est en bien beauté à Kabiso, biso mutema tout ça. Mais bien non, pas pasteur, bozana ba système pe à coup d'état. Donc il paraît et ça na église moko ya munene zalaka na Congo. Église ya munene. Mais pasteur numéro 1 église wana abeta coup d'état na kati ya église. Kolo église ale la kati lelo. Bazali. Bazé belé. Bazé belé. Nani pasteur. Ka yoko zo lugala la linga ngote. Net ba église o mutazwa. Mene passer mukuna. Église na e. Yé mutabandata. Pasteur mukuna. Oui. C'est que ça a été. Dans pesa parmi ba église so bazwa na coup d'état. Bazé belé. Église a été mais ayoko zo ngo abongisi ngo pe a commission minene. Mais base église ezalaki
yete mokolo nango pe azali alela petit lelo alela atile est-ce que yebi kolo église ya seka ya ya hotel pe pa na arche batu nyonso ba yebi ye siko ba bete coup d'état ngona ndenge nini agenda voyage agenda so voyage mo ya mission de service aina mwa mbongo na ye asala so ba 6 mois na voyage ango tango azongi ero wana passé mukula zaki maître pe azalaki boxeur et puis azali prophète pour azali prophète azali mona biloko tango ba umeli omoni tata na oya sute allez tango aye ba bisi a biso sto bogisi makambo yo de ligo sute de batiki mais il y a une église à même au niveau économique. D'accord, l'église a aussi voyage à Yakota, Bache, Kalba, ah yo kota soute. Église yo ti abandonné église au Kesili. Akita Pelibela. Alors, mon seul Nzambe, tout le monde a qui pega la pasteur Mukuna na vidéo mo lobby en tout cas. Nzamba salie grâce à senga Nzambe ba panza Assemblée nationale mabunda longwe Nzamba yo sele sous grâce ce qui est loko nini alobaki wana isusu abi azo senga lisusu Nzambe bakangela e Joseph Kabila kaka nde eloko asuka zo senga Nzambe est-ce que bino basali Nzambe lelo bokomi ko souhaiter ba malheur ya batu na pese exemple batu ya na pese exemple voilà batu ya Renaissance ba supporter ba ye pananga président na bango ba yesinga keno yebisa ndeko na yo atika bale atika la biso bale toi comme administrateur toi comme mutu mona coulisse biso monto gérer équipe na biso voilà so ira ye mutu mabe na banda ba prière mais senga sa prière na lobi ka de na lo ba prière neti ya nini prière a longwati yo ko sala prière et puis pasteur prière ba longoli nani mabunda ngape na ko salela pe ba longwa na de parce que ça l'appelle Kabila prière ba bango ba ebisinga ono ndenge zana ba joueur ba futa ba biete ba joueur ba za ba carte ba joueur ba so souffrir tout ça biso moto to simba équipe na biso ngabe dossier makasi dossier makasi alors bazo ya kaka maintenant zolo bazo yoka bango balinga atiki équipe bayelinga bayaka ba oya paranga mais nazo défendre mais siko na minute babito lingi suyete faut atika biso équipe bon atali pe moi na ya za pire ngai nani trésor pire nga na liste pe ba administrateur ala kata c'est trésor pas za ana liste na bino batu boluka mabanga et pas ba musicien na ebité mutu nanga kala mais aza muta fali trésor a pire fali te wana pena pire fali pena ya makasi ye bena pire mutu na biso yo pire fali ka ye pe azara to mutu nanga bana kala da trésor warion pasteur Denis Lesipe warion trésor la warion bongo yo mwandeni ndo sigo ndenge zana mukuna mutu moto ko kipe sute qui peut être ndeni il y a comme politicien responsable à monene oui ana begiza makasi mais avec un comité trop politique il faut éviter faut éviter le peuple alingaka ye na retour à la parole zonga zongi na biso retour à la parole babilo ba équipe on a ba distraction ba politique on a distraction talent de politique essuyer yo tika ku changer santé bilo on a besoin de ça lukande ya ngwana zonga la biso net ngabo na ta l'effort mais siko so na tebo na monika bande o sa ba prière ba mabunda so tebo et puis azo sala ngona cher or cher nzambe ma politique donc aza un grand homme mais azonga na e parce que une équipe na e voilà Renaissance siko bato vite ba l'église tant yazo to bonde répondre à Renaissance muta vite ensemble jamais muta imana ensemble jamais so équipe ezo beta to na besoin soutien bo souteninga bato ba no pia bo front et c'est bato na ba pia match est entre Renaissance na vita muta vita na kata en pesa dima pia so dima na a ko risquer abima a risquer akende pour ebele ba mo ya mo kota na mo église ebele or il faut se ressaisir ça je parle en tant que yaya la âge peut attaquer mpaka il faut atika mama balé à s'éclipser atika politique à s'afficher té à l'obanta que prophète soit télémi à lobby comme à disparaître omoni parce que ils ont dérangé bateau balinga kaye en commençant par ngamoko ngabana za otale penda muko na zaina okota alimentation ba na moniete na simana na futa facture be muko na yo futa afuta ba facture tout aké c'est un moteur malamu en dehors ya ba bezi msasa c'est un bon type de cœur bon type mais atika balé atika makambo atika ta ba trésor wana olobi atika bale yo pe kuna wera pas zo reprocher na makambo ebele te nga makambo musique nga na Arche de Noé nya uligorodo nazali
simbiliki tout baza oye pe wera osenga yo pe otika makambo na bango ba musicien te wera ko senga bongo te ya neti ngana senga wera ko ma pasteur nde mama pata pasteur c'est obligatoirement wera fa ko ma pasteur non a sa musique voilà en sa musique et un métier naé na ko pousser tatika métier naé parce que maman aza pasteur non ne ma pata le ba non ba pasteur muzo ba mona baba super maman l'église yo kotala mututé yo sala nzambe na yo mais we rande na zo lo bana we ra susine ezaka ke le roi na zo kota makambo wana ayebi ben politesse ya ba musicien ba o mankenga a sala on a sens à souci mais ayebi ke na mutu na bango banda kala voilà ngaza na prison na kenatie pa wera to vandie to solo le apenga mo na kenanga kasi makambo ya prison ngo wera lo baba soki boche de ile sika bochenga awa nani oba mona moins sérieux parce que ya kota déjà prison te bon prison mutu to akota te voilà mutu to akota to mona même Jésus pe akenda kuna Jésus akota ye pe azomo ba problème na ba aéroport aza pe ba problème ba Moïse pe ba kota nani azo mo problème à Kota, Badounia se presque to Kota, Badounia se Kota, na Jésus, na ba Paul, na Badounia se ba Kota. Simon Kimbangu pe à Kota ka. Kota pe akufa kuna. Ba boma donc prison eza na le côté pe azande konanga mama lobi c'est leki. Arina kandat. Ba yebisi au délai sabi aussi là. Facilika. Ba réponse da ngana trouver normal et puis na kego conseiller et puis na expliquer et puis c'est bon. C'est le fait écoute. Voilà, tu vas continuer toujours, pasteur. Mais aux autres, prison. Mais parce qu'on a pas prison, on peut pas tout à côté. Il y a un amour qu'on a, c'est comme si beaucoup qui ont une réputation de Yamabe pasteur. Mon côté réputation de Yamabe Mukuna. Les acquis à côté là comme moi si nga la côté politique mais ba côté na ndinga business ozomona jalousie ba kosele au moins jalousie mais likamonga na côté la prison za yo ala te moi na lobate yango na kenda na nga ba 6 ans pona lobate ba doit silikate na yebi eloko bango ba la lukela inga parce que nga na période na zawo nazako beta bato kabila na ndenga chete ba salinga likita tout ça bilo mbozo na koloba te mais ce qui est vrai est que o ya mukuna ya politique ya kodela ba kodela ba bamelaki mwasi omone vomi ko ya business la mascarade mwasi yango na ebité mwasi akotanga bitanga tanga boyete mais pour atangenga te point voilà mais viol ndezate viol bango bazwaki on a sens que autorité net autorité azana autorité likolo na e na sens wana mais on ne balinga basala on est viol mais dans la vérité moi ça on peut abomi masolo banda kala masolo les masolo kala mais côté la paix wa de la forêt de pas lancer un message à banzo iwana et côté ça que moi ma hyper ala na batu ngape na ina batu parce que baki monite soki banzo ibake kuna boaza na bato muzo afinga nganzo ta mama na ngana bia sa kufa akufa kala na pa après ayo kelenga suma be mes condoléances papa na ba été maman kufa donc a mutu siko prophète de la nation est-ce que lisola banyoko betaki aneza ya solo pena obvious que ya ka base c'est li solo te tura mbomba za chef de sécurité nanga nana batu ebele oyo bazali pe simananga voilà ba ibili surnommant bango ke banyoka nyoka eza venette nzo ya zapena bilokala so asui et au créer le ba poma ko bomoso ba en groupe voilà bon nyoka suka ko betelo vene okufiti mais ba binzo soki banzo ibabunda na nyoka nzo ya ganyaka po bango ba ka ebele bazingi yo yango na zolo bat baze ebele mais nyoka sukoyo eza bango ndeni nyoka pesa vene pa ya batu omoni yesu tant Moïse a en Égypte abi ele ono za na luboko abi nzeta bi beta na senyo ke bimi voilà tant comme en Égypte ameli banyoka nyoswana ameli banyoka nyoso Égypte na ça soit donc déjà force puissance déjà force et puis na lobe on m'a bépété naza na puissance nzambe ya makasi wera mwana nga akobunda na ngati po ayebi ki wana tata aza mutamolimo bon comme ya grand leader ndenga lobaki wana déjà po wera aza parmi ba leader o bayoka na monde so ka lobi likambo so bo so longoli yango te esili okay po so na longola ke longona te
Mais silite. Est-ce que vous avez un appel de la forêt? Bino nyoso bandundu kaka. Mpangi. Toi la vision famille. Toi la famille. Et l'autre. Mais pasteur, yo pe ba série moko loba ko bongisa bandundu kuna ba projet ngo pe c'est comme si Ngana réussi ça. Ngana tonga morgue na Equity. Otonga. Même morgue à Equity la ngait. Oh, bien sûr. Tout ça là mon intérêt wat. Président de la République a fait son mandat, n'a vu tout ça, les projets, mais muto a commis pas Moïse Katumbi a permis en année. Olivier Gamtato, on a kenda kuna tout ça les projets, c'est l'arche qui a fait les projets. Bah japonais ba pesi so balos, na bana to te ki to somi ba morgue. De to tche ba morgue là, mais yé le la politicien. Ami moni net yé mutasala kyango. Nzoga nde ngai nde ta makelele wana nde to kei, nde sko to sali projet wana, nde projet wana nde moni morgue na Kikwiti, ba morgue na ville bandundu partout wana ba tsaki ba morgue grâce nanga. Oui, yé salemi. Ngana repéré bak ya inongo ba ngaba teka ngwa na gouverneur ba ya inongo o katisa ka batu na mbale ba yaki na ngwa ba teka ngwa ba libanais ndao na poiti président yo kiango atindi papa ingel te ingelete nani papa mwazaga ministre nani ite perto lomo batindi en Belgique a bongisi en ba konekena amuna sova bak mais kuna bango ba ke inaugurer ba bosaninga ba memingate eza ba système politique ba kundio bango ba sali o eza ki kwiti wana ndenga mutu na sala projet wana eza papier ya arche j'ai ça ti ba japonais ba pesa biso ba loso camion mobimba ba engrais na ba loso et kami ndeto sali ba commande ba morgue ndeto ke ko pesa ba tikinga jour inauguration yé moi qui la politique a ça mais polele yango ne na oloba il est en vie voilà il est en vie azan ensemble ape me porte parole ya Moïse Katumbi pire mutunanga donc bazana ayebi loko to sala ngana to sala gao prophète de la nation lelo o memingambo grave na komba fali popa partout bazolo bela lisola Denis Lesi internet c'est toki est-ce que ça va prière mo bo sambela rapport na fali poto moni ba tourner ngo muto abimisa ba calendrier ka fali le 5 awa beta so na Gabon le 12 azana ba kota ba Cameroun tina ba Mali kuna pourquoi ba contrat nyonso lelo ezo sopanela ka fali ozana moi secret moko sala ka pona secret a fali za ina début ayaki ko consacrer disque ne maboko nzambe premier disque liputa a consacrer ka mo pa nzambe ngana ye il faut pas te dire les lotés voilà Denis c'est bêta nzondo okelo wana te oui na token bilo ngai na soutenir mutasa musala bien pour faire aya pera archa yemba maman na zo sama na arche mais azama trop distant faut tout le ba vérité est-ce que ça le combat tribalisme te parce que ndeko na biso faire azamuta koto faline ndeko no nzela mai Congo ya ba Congo na mukongo na mutabandulu baze loko moko biso na ba Congo to eloko moko biso pe na ba mongo to eloko moko ozo comprendre donc ndeto za wana fali faire aima kitoko ana voix pende so beti ba serre de pour gande ya loba ana kutu ya jeter mais likamo tozo loba eza likamo koyemba te awa tozo lomba stratégie bureau humilité ba bloquer belé nango satam sous 2 ans faire état so benga papa na été voilà ba 4 ans ta na prison tindanga mbongo mais siko moni fali aza mutu moko ya social il est là au van l'équilibre babengi au papa boni wa bien alors il faut chauffer yena lo sambo c'est-à-dire il est social il est là il est avec toi il te respecte à toi ça tata na e à toi ça batio yo pende ozabo a solo na yo donc il est trop simple congolais linga bongo yo moni fatite fati pourquoi azubatu parce que Fati azap muta peuple et moi ba quitter na voiture aye garde corps na ko na se azuye voilà Fati ako vanda boeti mama monga beleli papa Fati atelemi mais tout le monde arrive pas matanga nyoso akendaka azui congolais Fati azui congolais yango mukola lela gabi ba onyokolanga batu ba nyoso ba sopane nyoso sacré parce que a solola même yo ebine to kitana nzela dele sinzondo il faut na telema faut telema moi loko e pa ko petit wana balinga bongo o telema
telemi fils de Dieu ato ane lo côté ato fini moi $10 au changeant on a ba 1000 au PC chef na bango zo so ngana ke o panza bango na sima na tiki mine lo repa na ata ba ko fingo na sima mais lokola moi eloko ezali ba vandingi abino prêtre lelo aine lo côté congolais alingali solo congolais alingaka occupé congolais alingi lolendo te ba musicien ebele o bazo échouer pour na lolendo mais moi ça nzambe nga yamba David Matadi Kivala na émission moko alobango comme il y a za mokonzi ya mabela Kinshasa aza papa leki ya ndeko na so artiste musicien Ferabi comme bango baza musicien wa kozalaka likolo ya artiste ana kotikala kozala te mais lelo tozo mona makambo ngo ezokende fali akomi ko dominer tokoloba nini bon parce que ya za teke umbu mabela Kinshasa za ya bango koko eza na se ya nzambe mokolo mabele eza nzambe bon koko bazo gérer angaka bon faire azape makasi mais problème yali na minute oyo ezali ta ya fali il faut ndimango papa mutu soka boye loko na exili ane l'équipe makasi papa eze kara makasi na bikati wane l'équipe makasi ezo temps bato ya génération na ezo temps pour ba betailler ezo temps ba otegara bango bien ba otsa ba succès mais mana na musika ne musika c'est ma bonne délai na bino za ba puissance mususu bongo suko niveau bisto za bo suko ça déjà chef coutumier oyo alobango clair que yo moni les 9 et les chiffres 9 et sali voilà chiffre 9 amelate ameli ça dit combat oyo batu ba combattre net falité voilà et ça saison saison muso mona kia waneti équipe Moïse ça ko régner ba comme peut ko rater mais azo qui temps ya règne donc mutura mutana époque na ina saison fallait ananu voilà ananu musika ali musana nzambe to moni pe okomi pe na ba guerre lisusu na banganga lisusu pe est-ce que yoko sala guerre na edingwe parce que na ba ringi bo edingwe zo mona teke ako dundiso na Bible nde basalaka pasteur mo na balubumbashi wana ezaka soni pasteur ese wana pasteur ba milio wana pasteur ya idi ayibi de lesa muta danger ayibi mais la bien ya idi ngazana ayibi ki deni lesa puissant ngana représentant ya Nzambe kolo mabele l'or et l'argent lui appartient parce que yenda pesa ka ba ministère belé baluya ya balbum edingo yana ka ozol ko boye bongo tsuko apesa ndenge ni na komo défendre bato soki aza biloko fa apesa bango te apesa kisi babosa la fali soki afa mutakisi apesa bango moto po esiko fali akwea to apesa bikipo to bazoluka ba match awa po équipe musu epola voilà kisi baye bango ndenge wana te kisi baye bango na puissance ya mwana oyo zo soutenir alobi apenga kisi menga siko na mati makasi siko kisi yango euti hapa oh mouchoir siko nga siko moto olobi a Paris bazolela bo siko bo ero ya lo bangana sili bat ba olela nga siko bo siko yo pas uta ba Bennett peut-être qu'on découvrir peut-être moi ba bilo mon libanda peut-être dominer ça yo eloko moko ko simba akisite na wana na yo ka conseil oyebi sa pe pacho lobi tika kisi ba eloko te tika kisi poko sila mabe omoni kisi mais c'est malobo lobela pacho pe salema azo bisa pacho azonga pacho fa zonga fona kutana naye wa mutu nanga fo azonga fo na tie loboko na minute oyo pona moni ne loka suko na monaki kuna na epa mukuna na ba maître mo bo bazo sa eloko mo pacho yo a danger mais pacho ngozo ami bato atige pacho ngozo senga zonga pacho akomi kofinga bifinga na ba jantiningo bilozo diriger ville te pacho kofinga na ba kosenga na ba major ngana moko tata na ye na obenga ye ya na ba major Karine vraiment likambote tika ye ezaka kopengwa ya muki ya ozonga est-ce que Moussa Nzambe ero fanda ka pena ne grand prophétique ero tala ka pona dossier à pacho mutu na epene zo sala bien ezo sala mais azaka na école mutu ezo sala mais aka na école l'époque ka Moussa Nzambe mina tab na nini ba bien écran nini est-ce que te cha pacho pena so ofandi na écran otala abundisi trop kasi mutu pezo ke na beba ekufa te na récupérer na récupérer na ola lele na se wana mwana yani tu oza boy ti liwa no na soutenir opposa mwana merci papa mais au monde nde yo keit malembe ti tu te retrouves aujourd'hui bien que oza ba famille makasi na poto oza nyonso po ba famille no baza makasi donc mais
oyoki conseil ata ozosala mosala na ozoyoka bon nani alingi politique nde emelaka bato akomaki kokende bapolitique trop il faut azonga mona ozwa un écran prophétique na récupérer mais ozomona nini na vie na ye parce que ça ne va pas qui a récupéré bonzambe ne lisusu azonga okute na nganda tu soka muto alali na kuti wana nde pato yo zwa ye kama mutu na yo de non ngana akade na lembi pokoya na balema mutu te na nganda yamso ya loto non balema ka mutu te ngana lingi ka bongo ne écran prophétique faut na récupérer voilà mutu na ngai azonga makasi ozongisa ye po atouche à tout siko à quel côté il faut monter un objectif moko na récupérer na luka yo pianga numéro na benga ye voilà mosa na nzambe lelo ba wario nyonso tu et comme il soko toucher Denis les na commentaire wario ayende ko finga yo ata na sans commentaire osali bango nini yango batu ba community bazoba na ba la l'émission nyonso zo sala sur 100 commentaires au mona 95 ya batu mo bayo kumisa Denis Lesi au mona msusu moi 5 ya batu bayo ko boya tuebi ke ba wario nyonso ana bazo bundelo siko bazebele bana na comprendre force afali voilà bana na ba dangereux natika na ngai chef na bango na ndimi voilà na kufa pona bango mais oyebi pena monde internet bien yo me kotinga non mosanza me kotala ba paramètre yeli obite na dusolia wana bimia wana na plan B simbi siko na zongi faut en église au monde va plein mikolo ba bi mikolo yo plein suka tapide mikolo yo do na okane lengi okota na salle boke lengi menine mosana nzambe balobi na poto moimba baloba bi yona Zakari ba sweboza ba suka na ba buliste Zakari pa zaka neti so alimwe era yaka ko bimaka na lisolo mobu ya na boza neti des phénomènes mobu nzamba sala ya nzamba lobi donner le nom à toutes ces choses c'est-à-dire monter un pouvoir à créer il y a que procréer on a pouvoir à créer alors so créer te tala Zakari atenga tige na autoroute papa voilà na obang abiyaka l'autoroute babi oza potote photo za autoroute papa voiture les olek Zakari moto kufa mais c'est pas possible obi que c'est tige boy mbila ko télé abi qu'est-ce que vous faites abi non fait l'émission voilà mbila lek fais attention ici là donc tala ba boule Zakari na on le salut sur émission na ka autoroute papa voilà. Donc c'est un créateur ngai ba to ba qui c'était création na ebi ko créer pe na habitant et loko na temps o eleka te il faut na leka na zonga na kimao donc na ozabo liste série pe ba pasteur to ba fongola ba chaîne na TV ba boya ba kofi ba ko leka te boy yo tia TV na yo nyonso to eleka lelo ba landinga ozalaka na ba vision makasi depuis ça qui population oui ngana prophète a muto amonaka avant génération na un leader voix avant les autres ba muso ba Hollande au même na oloba bawanga na masanga voilà bawanga na kindumba bawanga na makamu mais bakenda boîte à la lunette ya noir balunga olongola boule ya bato maître Gims bakomi maneta noir na côté papa Sigedi bakoti na ngona boîte mulangi ya mai ateli volcan pourquoi tie volcan na mulanga mai tia volcan liboso po yo lobi ke eza malamu te ya malamu yo te yango eza lisumu siko okoti ndeni mais basango bazala mela ba masanga na bango depuis kala bino ba basango basambela kanzambe bien te ba bato bakoti ngaite ngafinga sango te ngai na ndimaka mutu nyonso religion nyonso na ndima batambatu nzambe muta osa jugement te ngai na ndima maona bon na kataki mo logo edingwe na lekaki en fait edingwe avie atika na ba championnat atika na 4 via comédie mukolo sentiment to honorer via luka bitumba te pongana pasteur puissance na ngwa makasi so to continent na stade nde via zoloba via ozonga te azonga te na ndeni azonga te parce que ya lobi azo ke loma wa parce que a sala démonstration mo boye bon ngana obana be mission semaine prochaine na obengo poya na bodo sa ba démonstration siko na nani na bimisa ba makila na ti démonstration nini ba o dingwa sala kana mitiopa batezo waneza illusion na monde spirituel et la réalité bato azomona un phénomène transformé mais ngana osala siko ya face à face kana mais au vandi wana maladi na longola yango ka wana omoni pe bloka ngwa
de ba démonstration to mona na kati o l'accession sur live na osa psycho ya bonzambe ya makio te na ye penda bozo belerni na longo lerni wana na transférer yango omona yango na transformer yango na transférer yango tsiko na eloko moboy o fongoli yango omona yango makambo zolo bolo baka na sentiment bien ozasi o sala makambo lo ba ken banda yo e banga est-ce omona ngana lo ba sentiment non na mona na ba beza bote na osala première mission deuxième na yo. OK, merci. On comprend quand de bato avandi boy na bengi mutu mo yakao na tindi mutu so melange lo boy yebo na bi simba na tie mai na tie huile fongolango afongola amona sanza be na bezo sala nga démonstration à cette place na benga papa yaka yaka kabo yaka yaka azobanga po faire mona ya lekaka yaka abanga po faire moneke alekaki abongo awa problème ya li awa ndako afere ndako pe afere azobanga ayebike soki na leki wana kuna bakobenga na ngai ozo comprendre mais eza nango circonstance tokutani chez pasteur Denile chez pasteur Warion et ça liga bien ah tiga quel bien là to ça la mission suivante na osenga manda to ça la mission banda débiti suka na obeta chaque émission to badosa na yo par semaine to beta 5 échantillons siko tango to kende muto a ko défier ayaka na émission na yo to tie yo vandi ya vandi passer makiona asala ngona mission nanga magicien asala ngona mission nanga yo kanano vie dit asala ngona mission nanga matadiki bala peso ki alobi akota dossier yango aolala mais soki siko bango pe basali ke bemission yango tosala biso ngai nde na obanda po Moïse mutu abetaki ebimisi nyoka banyoka faro pe ye bango bakobanda te mpo nga na koelimine yango devant nga bakosa eloko te parce que puissance nzambe edomine bango mais sikoyo mpo bango bambeka il faut nga napesa baautorisation obike chaque jour ozoyaka na makambo ya sika makambo dossier yango eloko nazobangela ke vie bakatiere bayo obomanga na basportif baya bato na ngai so tokena vie na badimension wana pa eke vie alali vie mwa abima te yango na osenga ministre ya justice asa papier gouverneur président asa papier po mutu oyo akobanga deuxième prison papa prison esika te ko éviter pe ba problème yango te yango pona laksa batou que nazobanga bango te je vais faire des démonstrations à partir de la semaine prochaine deuxième émission ya yo to sala po yo ba mona te ngana yo to yokani na sana no moko après na yepa na yo puis chaque semaine to bando sana na sa démonstration moko na TV demo na yebi ke ba finga magicien ngasko elekelanga ba raisonnement za nango pasteur za bangambu mais yo so OK pas ya pasteur comme na pasteur na pasteur Manuel Dodi Dodi ala ayebi makamwana donc siko loko ya Dodi ba finga ce qu'on a au salon pour toi comprendre que deux dia musika na nzambe mais toi mon ado di ndenga zo limusa babiloko na banzota batu c'est ça batu ba comprendre que nzamba na biloko wana voilà ba okatsa ki magie est deux di ba pese kisi et pas nani mais deux dia ça ba démonstration que bateli mutu ana poison alinga kufa prière poison limwe est-ce que babiloko bongo parce que il y a déjà particularité na yangwana ngana ko concurrencer wana te po mutu na mutu te mutu na mutu na grâce nzamba sali o ya ye yangwana na ndimi yango pesa vrai siko ye pe omona o nzamba tilizaka nga ale biso ni bale jour musu to sali front siko to sa ba délivrance ya bato ye koto nga koto siko mais ina ngan moni ba konde wana ba sala biloko musu mendo sans démonstration sans yango bo ya zali mutu réveiller te mais à ma casse donc neto za boyi na boyi prison wa déterminer ma casse ya boyi ce qu'il l'état signé nga ndimian bon papa le roi matadi kibala aza chef coutumier il faut na ba polémique o azane na kati po bango nga na to sa bango même de na kenda bandundu pour Satan ça beaucoup pesa obiki na kenda bandundu jour mo na sa campagne na bengi bango na pied bango café na bango ici photo sa bango OK na senga journée moko na beta après deuxième jour mbule bandi banda 5h ti 20h siko na tuni ba me abiyo lo bayi mokolo moko biso pena yo toke ensemble mais deuxième jour biso pe dozana ba bilanga ba nini fo mbule beta voilà yango to beti mbula merci donc bazana makamuna bango biso to abonzambe net mutwana oyo lobi ala nani
chef coutumier. Chef David Matakibala. Bango ba presa bango mabele. Toto sabango parce que mabele baza ba chef ou bazo batela mboka tout ça. Mais les restes wana ba muso mike wana. Bango ba Edingwe aza un grand homme. OK. Azape na ba kisina ye. Mais ngana zo ngande viandi mana délivrer en privé. Na bimise bilo nyonso wana. En privé. En plein air pour naza quand même leader. Mais tout le monde ne veut pas coller. À coller casse. Via colis ezablo musu fona bimsa na nzoto pour permettre à oumela. OK. Pasteur Denis Lessi to komi na suka na ebi ke ser Poli Lumumba RDC Monde Shadrack na France le grand manager Shadrack alobi pasteur Denis Lessi kuna na poto scandale succès total en tout cas Shadrack le grand manager en tout cas bambote na yangwana Prince Yaweli Angel Muswahili Makizembe Mutuna yona bakoko arafa la bonne azoyemba voilà Angelo azoyemba salama yangwana wa mutuna nga ba partenaire na nga na Londres na o musala ta trop ala na camarade na ena ni no ya mwasi mimi tonga wa kiri la bateli wana batuna yo batuna pe na makala lenko ibatu wana batuna nga ba Fabrice Nkoyi wana batuna nga so na komi batia nga disposition non prophète na yebi déjà soki au ta Londres mo boya pe na bakoli ba mère ba koliti na palais au principe mbongo a provision bi mama tout bo déranger Angèle de botia provision bana pe makamba sunga batukala papa yo évite to bibisa ba de l'hôpital combien batu babado la nango siko mais makambo ebele pe pasteur Denis Lessi sala soki ba série na internet ezaki nde toza ba archive ngana lakisa bibeme na vélo osombela ba famille belé ba congélateur eza makambo ba pasteur belé ba salateur mama wa bokola ngana era crise asomele ba kiti biloko tu ya ndako na ndo tika na surprendre na motel mama ya mbuta donc na sali belé kaka ba erwana internet zaite erwana zaga ba ragaba nini na lela ba archive na ba cassette belé kufa donc biloko wana musanza mbenga moni libanga ekoti tete na solo na ba warrior les warriors kona mona abino ba pasteur bobwaka ate mais awa ngana bwaka na ngai po ba bwaka nga libanga papa président Brazza tikate maintenant ni ayemba nani fe papa merci papa ni nele bia boya ngo bonga na boya koba tika mais tokos ano bimakala banzembo nango babiti lelo eza makasi ko ozo ata yoka ta elo moko po me ate ngana yoka bango nga wanga na ate est-ce que za ata na lo moko peut-être yoka pe sepela nango pe makasi nzembo parce que l'amour n'existe pas o ya kofi o abakanga ya kitoko banze belinga na ya ba na école je n'ai que école ya pastoral la yoka ezaki nini su David la yoka ngot YouTube Denis Lessi TV officiel mes amis mes potes il faut aller s'abonner makasi kuna il faut aller s'abonner les warriors là YouTube Denis Lessi TV officiel Denis Lessi TV officiel ba matinga fort mais fiona mida boza relation ni nani babi dépassé Denis Lessi alingi soki mwasi moko aosele be émission na France kuna mida la Taylor a commencé la publicité na yo ya YouTube na yo nyoso tu nzamba pa bolaye batumso bakobo azali kangu na ye na lukana monelo ngina ete tindelanga photo na ye est-ce que boye banité vraiment Taylor to ebanité mida Taylor sango zotambola kuna makasi ah bon babisoko ke Paris place au melaka boté akamboté azap moi c'est kitoko ah bon vrai chéri ya nyama ndeto kenwala oui ça va est-ce que c'est pela yamba yo y a pas de problème parce que yé parler za nango vidéo yambaka na ye na okende Facebook pour faire Denis Lessi officiel et puis na boagati na tikela le grand manager Sadra le grand manager oto soane wala soko alela fonda papa molaye na pesi mbote na passé mukuna na pesi mbote pe na Edingwe vient na mort propre na pesi mbote na Mignon Abraham na nzembo ne asika signature OK obali kitoko mignon garçon mignon garçon restaurant mo bandolia ngana recommandé pozo kende poto na restaurant mo na Belgique
pas Panafrique. Te wakate Panafrique. Et pas Bibis Bugatti. Ah, Bibis Bugatti. Ah, OK. Il faut que voilà, Ophélie a lobby ngai na Ophélie. Voilà. Dorine maman a somenga valise à Bilamba. Dorine ma vie ngazo elle est 13 na. A sombeli Bilamba. A somenga valise malaxi ngalobi moto ekufinga. Ngo complet yo diona a sombi. Ah oyo eza ser na moko na Londres. Comme pe na concurrence na JB. Te wana check. C'est pas pareil. Voilà. Check a mutu ba comparer. Ya comment mona yoji. Mais nga bena linga yoji pe moi ete. Dorine ma vinga a somenga valise Bilamba oyezoya. Na millionnaire son altesse Christelle Ono à moi il faut au Betagadi. Ah ouais, oh pena Christelle singa moto asaki émission on a pe a otindele mo eloko. Valdi Tambo. Valdi. Christelle nani? Si Valdi hein. Christelle nani? Onoya. Onoya. Altesse. Voilà. À moi na Côte d'Azur a soman azinda kokota Côte d'Azur na côté Mobutu azalaka. Tala pasanga pe salanga plaisir un jour na yoka ba wario pena ta 10 moko bo batinde ba kota ki ata na ba agence ata 50 wario po yo lo bagi baza so 5 millions ba osala ko mikolo ba okipenga mais ba sala to monati ba sala bon ba wario bo soutenir ndeko na bino azo bunda bitumba yoyo potinde mbongo ko ponga mna ngomi président voilà en tant que président menga na président na ba on a minito ba on l'été à kando yo l'été à kanda siliki mais na boyi parce que l'été à kanda lobi na longo les postes wana nga pe na boyi yango na longo lié pour nga mona zuyango deux personnes là la na passé Roland ah ba memeli John a ke poto John est comédien na ke poto pourquoi John zwaka biloko na bilamba zonga mbango inspiration ya aussi là poto il aimé la rabatu donc oye mwambango oye boye oye tozonga na makambo na biso donc des kanda passer comment on est là l'été à kanda pardon na ozongi sa poste wana te yo poste wana ndengo sozwi malgré ya zolela lela da yo ozongi selango te sili aluka na mise aluka côté mususu wakanda pasteur mawario batu te papa depuis na comme na bato sans ekoki te mais au vivre kitoko tika ba 5 millions siko na comprendre des fois pourquoi makasi pour ceux qui 5 millions na baso mika disque yo monite ba biloko fallait comme mamo 7 voilà nzembe comme 8 millions 7 millions 3 millions mais na mono na sentiment mo makasi pasteur Mikolo. Oui, déjà depuis bawario na bakoti makambu na yo ba sentiment comme vie peneuse vie ezongi. Voilà. Yango ba ine pa mise ba ina. Donc signé ba ina ba. Bongo balingi ngatenga na sani. Tata mulimo boye na ke koto balingi ngata. Encore yo zino ba wario ba na bango yo lingi ngate. Ngana ko lingi na ko forcer ndeni. Voilà. Olingi pe en fait na ye na musique pwani balongo baza na concurrence mais balongo là esprit o ya kuwanga na muninga qui va refuser que wera sala mama minene na mboko vena ma luzo mbata na Cape Town Afrique du Sud na boutique azoluka ndenga otinde loka biloko avia azo sepela no na niveau moko boye na tout niveau yo pe wario o petit nanga na zalaka wario te mais na komi wario pona Denilesi Seigneur. Merci. Ba makambu ya solo bi akomi warion pour na pasteur Denilesi. Ya zala soutenir ba mission nyonso. Mais alobi yo par rapport à langage no be mission zo sala et comme ici warion. Ah bon? Oui. Nga pe na lingio. Je lizomba. Na lingio ndezana benganga. Voilà. Benganga. OK. Pasteur to sugi si awa Adel Jogo ba go danger na mono za ba tebele awa. Nzamba apambola yo apambola misala apambola émission oyo. Merci beaucoup. Pour na landi yo vraiment na landa ki yo émission ya Marie-Paul Mwambala vraiment on sait bien de honorer Mwambala. Il mérite beaucoup. Voilà. À souffrir à utiliwa. Voilà. Mais nzamba na bomoy nzamba na biso to sambela on a prié nzamba zongisi na bomoy alors nzamba futaye le 26 le 27 non le 27 le 28 le 29 premier sortie na H. Est-ce que message à suka rotogote le matin to pesi mukongo po bilelo pe le 26 na tourner sus kasi babilamba te pasteur na tourner ba beso ba monake donc le 26 le 27 le 28
le 29 Voilà. et inda na matete. Oh. Naza na 3 jours ya tapis D. Parce que matete yango so banga ngote tapis D l'axis code. Tapis D ezali suko double puissance. Na C. Pascal. Na C. Double puissance. Ça somme. Double puissance. Double puissance. Ba o baloba asila. Ba ya kasi. Danger. Ba ya ba mona nkolo. Ba mona bolamo nkolo futa bango. Voilà. Tout de suite là, ba landa biso. Et puis nzambe apamole. Et puis yo moko mutali boso, il faut ya. Na ozala, wana pena obligé. Nzambe apamola asala monene. On a misala nzambe obligé. Merci beaucoup. To soki wana merci Valdi Tambo et bébé les heures de la presse. Maître Jimmy Lumu yo yebi. Merci beaucoup. Valdi aura bien. Aura bien. Aura bien la kilote. Mais bon ça va. Nike tout ça, la CPL. Valdi. Il faut oser l'émission. Valdi. Ah, il faut oser là. Yo to banana yo. Yo mto pianga ba wario. To banana yo. Donc ndenge to zaboye émission Sili na Lili Binofort. Merci beaucoup. Ndama pa molabino. Merci.